bakotisio mayele ya kilesibienne, bakotisio mayele ya kimuibi na mutu, bayiba intelligence na yo. Ndoso mona mutu akoti na prière, abondeli à l'équipe na ba délivrance, mais changement ezo salema te, changement ezo apparaître te na kati vie. Pourquoi? Parce que bazwa conscience na ye, bakanga yango quelque part. Nani akanga conscience na yo? Nani akanga intelligence na yo? C'est tout un combat. Combat ya makasi na vie na yo, ça commence premièrement au niveau de la tête. Combat makasi. Nde tozomona mwasi ake kosala kisi, mobali ake kosala kisi po akanga mayele ya mobali yake, nyonso kolobelela mobali to nyonso kolobelela mwasi na ezala wi. Na viva yango deja awa na Kinshasa. Bandeko na biso abasio bauta kapoto aya na Kinshasa lingani na mobali. Mobali lokola comprendre que moi suis azalaka na moi possibilité, mobali akei asali fétiche, asali kisi, akangi mayele ya mwasi. De la manière à ce que même ata batu balobi ndenge nini ye azoyoka do ye kutu do bakanga ye. Ndozo mona mwasi akomi kizengi ya mobali. Mobali akomi kizengi ya mwasi. O batu bazokamwa oyo couple ba vivara ndenge nini. Ndeko na bengisi yo. Ozali homme marié, ozali femme mariée, ozali mwasi, ovivaka na mobali moko besongolo upakala. Bakoko ozwa bazwi mayele na yo bakomisi yango esclave. C'est-à-dire que mutu na yo ezali ko réfléchir na esclavagisme pour faire du bien ou soit pour faire du plaisir na mutu moko songolo upakala. Voilà pourquoi na bengisi ndeko. Tokosa la prière. Mutu nyonso oyo akanga mayele na yo. Intelligence, on a même ordinateur pour fonctionner bien. Il faut ezalana ba biloko nango ya intelligence o ba bengi baram. Mais yo balongola intelligence. Ndoso mona mutu atangi mingi na vie. Musala te. Do balongoli ye, bakangi makanisi na ye, bakangi conscience na ye ndeko. Il faut oya oleka na délivrance. Tozali na 3 jours de prière. 3 jours de prière. Na bengisi yo maman, na bengisi yo papa, na bengisi yo jeune. Ozali na avenir mulayo, ozana nwelenge. Tango zoyoka o ba bebisi mwana, yoka ba bebisi makolo te. Makolo eza nango kotambola. Po monde de ténèbres loko ezolukeza ke mutu na yo nde ba bebisa. Ndeko, beba na yo makolo me mutu te. Beba na yo makolo me mutu te. Ozomona mutu ba bebisi ye mutu na kindoki. Me batu bazotu na mwana azalaki normal akoma boye ndenge nini. Milimo mabe bazwi conscience alibota. Ndozomona famille bazotourner kaka. Bazoyebe loko bakoko sala te. Bazwi conscience bakangi, bazwi mayele ya famille bakangi. Eza pe na batu mususu na kati libota. Azwa mayele ya batutu ya famille ya salelaka yango po na richesse na vie na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Na bengisi yo na prière. Tozali kaka